toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele MTV toujours en avant. Balandi ya MTV mbote na bino esengo eza ya biso ya koyeba ke bozali ebele bozali kolanda biso na ngonga oyo avant tokoka ko kota na sujet automemeli bino lelo bo permettre to yeba na ko rappeler na bino lisusu kaka ko continuer ko respecter ba mesures barrières pour na ko lutter contre maladie ya coronavirus boyebi que ba cas confirmé zali ko continuer ko mata makasi na République démocratique du Congo mboka na biso et sengé na biso donc to continuer vraiment to lembater to respecter ba mesures wana sujet oyo to memeli bino lelo o to proposer bino bolanda interview oyo salemina ndeko moko na kombo ya Gaston et Azali Albinos, Azali Ndundu. Nous avons été touchés particulièrement par vidéo Oyo parce que c'est quelqu'un Azali qui se débrouiller pour qu'on s'en sortir na vie Azwatamo et Loko. Il y a Kolia en faisant activité Azali Kosala notamment il y a ordonnerie Azali qui se débrouiller pour s'en sortir et malgré en tout cas qui a tangi quand même classé qui a qui diplôme d'état na EP Azali na niveau il y a G1 donc première gradua Azali Kosala Mosala ya coordonnerie mais seulement eloko ticket biso pesa biso pasi to moni kazali ko sala yango en plein soleil boyebi que soleil ezali ennemi numéro 1 ya balbinoso biso to bengi bandundu parce que exposition na soleil ezali ko dégrader l'opposition la bango ezali déjà suffisamment fragile koki ko exposer bango na maladie ya ba peau lokola na maladie lokola cancer ya peau et donc des sujets wani zu touché biso mpe to zali ko signaler pe na bino bozali ko landa biso que régulièrement awa na kati ya DMTV to ko banda en tout cas ko laksa bino ba réalité ya lolengo bokolanda sikoyo et de sorte que si il y a des personnes de bonne volonté ou ba kozala toucher na likambo oyo bango ba ko vivre awa ba koka ko sunga ndeko yo bango ba komona bien entendu en prenant contact avec nous ne fût-ce que via bas commentaire topé en prenant contact directement avec bas concerné via bas contact na bango justement autoroyer bas kotia na disposition na bino à travers vidéo diffusion vidéo toko sala et donc vidéo to la sabino to zuyango na ONG pe zali pe chaîne YouTube Cri des Albinos donc Cri des Albinos ONG et zali pe chaîne YouTube c'est une ONG ezali justement kosunga balbinos yango moko ezali pe conduit par moko ya bango ayebi danger ya kozanga ko se protéger ya balbinos ezali ko exposer bango na ba maladie ebele ezali kozala vraiment fatal pona bango ONG wala ndenge tolobi Cri des Albinos ONG yango nde confier biso vidéo tozo proposer bino sikoyo pour une large diffusion et donc nazo proposer bino boko kakolanda yango siko ensuite na kozonga pour que to conclure moi liso na biso. Alors je rappelle que bozolanda DMTV sokoza nano abonné te cliquer comme abonné kobosa na te ko cliquer pe na cloche juste à côté et ko permettre comme notifier na ba prochaine vidéo to remettre en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après Bolanda Gaston. Mbote Ndego. Mbote grand frère. Okoki ko se présenter pe yomo okoki ko beta lisolo na quoi donc se présenter ba to ba komo na oza nani c'est quoi juste. En tout cas vraiment merci bien pour la parole. Kombo nanga eza Bamputu Gaston. Na botami na Congo central. Naza na kata Kinshasa comme musala na salaka eza coordonnerie mais na ndenge na niveau d'études naza na G1 communication c'est pour cela ba moyen des ozanga yango te tozo sala peut-être copie assurance yango nde na salaka depuis mois kala comme sala mususu eza te c'est pour cela nde
nasalaka mosala oyo po ebikisanga jour mosusu mwa 5000 ebimaka jour mosusu mwa 3000 4000 yango esungaka mpo nasomba mwa mafuta mwa savon. Alors na oyo etikali vraiment nyonso ezalaka nango mwa calme à part nde bamoi ndenge frappaka biso basouffrance wana vraiment nde yango ezalaka un peu difficile mpona biso. Est-ce que osepela kosala quoi mpo osala vraiment mpo na nga vraiment nasepela yango kosala te mais nasala yango accessoirement mpo edenga na moment oyo naza na mosala te. Apparemment nde tozotanga po totiki classe po wana. Pardon? Apparemment nde ozotanga lisusu te kwa otiki classe. Bon tozotanga te tofrene nanu moke mpona problème ya confinement nde yango tozotala comme ça ye moko mokonzi ya mboka azongisa baactivité comme ça tozongela baklasse. Nani afutelako classe? Nga moko nde nafutaka classe na parmi basiras na nga nde yango etetaka nga mpo nafuta minerval. Naza na ndeko mosusu te awa na Kinshasa. Ozalaka yo moko? Sikoyo moi elobelako eloko te ndenge oya kosalaka kopo asirage. Bon mpona moi en tout cas vraiment efrappaka. Moi efrappaka nga makasi alors mpona moyen kozanga moyen nde yango wana nde nakontinuaka kaka. Sinon te eza mosala nakokontinuaka te mais moi efrappaka nango. Tellement moyen eza te ya kose protéger moi parasoleil moi nini. C'est pour cela nde na méritaka kaka na souffrance. Est-ce que vous avez déjà information que moi et Boma Bandundu est bien? Mais pourquoi? Bon, je ne sais pas trop dire, mais na activité au salaire. Na zomona ke liboso bozela na point kuna beaucoup bien ndeni. En tout cas, l'activité au salaka ba point ekomi na moment oyo bazopanza bazolinga te tofanda pembeni ya ba prince. Nde yango bazo distance aka biso tozala musika ya prince nde yango nazwaki awa na entrée universitaire peut-être na kozwaka mwa client moko mpo nasunga mwa lipa. Bando yaki awa na par rapport à ndenge ozali kuna na ndenge okomi a différence na mo. Bon différence eza awa po awa eza ba couloir vraiment ba client bazaki. Place wana mwa bien mwa 100 francs ekotaka mais place yango eza trop menacé. Ba policier tout. Bamituka toza pe pembeni ya prince nde yango nde na mibatelaki mwa moto. Bapolisier babengana bino poni? Bapolisier babenganaka biso mpo tozofanda pembeni ya prince bamituka bashofer ndenge basilaka bafrein bon mpona makambo ya baaccident yango bazobengana na baprince tozala te pembeni. Soki oza na message mo oyo kolancer pa bato bakolanda video oyo basala nini mpona yo kaka? Bon oyo bakolanda video oyo par rapport à bango nayebi te soki tozosengaka soutien ya kolongola biso na mwa biplace oyo tozali ya difficulté. Soutien. Yo olingaka ba soutenir yo ndeni? Bon nga nalingaka basoutenir nga par rapport ya betude na nga. Donc posa na nga eza natanga nakoma vraiment licencié nazwa pe poste nabanda pe kosala comme tout autre homme. Donc namoni kaka mpo osala nga mpo na mwa difficulté mwa problème mwa donc po mpe grand frère nasala yango kaka mpo esunganga mwa savon mwa lipa ofutela mpe mwa transport. Alors nde yango natika kopi oyo te mais soki entreprise a bien monani tokotika yango. Banda obandi ko posala ya combien de temps? Oh banda na bandi kopi au grand frère na umeli makasi depuis 2004 2005 na banda kopi oyo nazotanga na école primaire kiti na kopi oyo tipe ememinga na université na kopi oyo kaka. Est-ce que vous pouvez faire solo ndenge ni bana osala ke oza na école primaire otangaka na école primaire oyo osala cope assurage bete so na lisolo ezala nde? Nazalaki kosala boye na tongo
na bimi na ke classe na midi na ye na kopi na zuba siras na zokota na babar ko luka papa ko sire tout nde yango bana ko permettre nga na futa moi ba frais soki na zui moi 10 000 francs na bombi moi 5 000 et sauver nga na kolia ya journée. Alors admettons petit à petit nde na vivre kaka malé. Ah na ntoto na parent te. Ba parents baza Badawat. baza na Boadi Sangamamba. Donc papa na maman no badagu. Père biologique aza, mère biologique aza. Badawat. Baza na Sangamamba. Sangamamba. Na famille nous avons ndundu yo moko. Nga moko ka ndundu ba o batikali toza 4 personnes na libota. 3 non albinos et nga moko naza albinos. Gaston. Oui. On a oyebisa yo zaki. Peut-être ndamba lingo minkom. Comment on peut comme les gens va sérieux problème il y a pas parce que pour nous est déjà menacé donc bande ko ba mona ke ba briller ya makasi talo tine longi tout ça et pour mona ke elongi déforme même pour Nicolas Moi. Alors moi j'aimerais que ndamba sunga que au quitter milieu au tika Moi. Mais écoute vous allez c'est moi mingi soki yo moko au lancer message moko papa ndeko ke oza pe na soso tika place oya Moi soki yo moko aussi ntango ya kobetela bango lisolo ya kosenga bango faveur bango nde pete nzamba kosunga pete bakolongo na Moi. Mais j'aimerais que yo moko nde oloba okozala premier là. Ah bon mutu oyo azaka na mawanda asunaka moninga oyo bakotala video oyo aza na mawa omisa amoni ngai tosololi asungi ngai nga na kosenga lisungi teke no bosunga ngai naza boye na pasi te. Alors pasi balelela yango na balabala te toyebi pasi eza na mutu nyonso. Alors oyo bozosala eza soutien nde bozosala mpona biso mais soki moye eza bino nde bokoyeba eloko nini bokosala mpona biso po biso tozala kola bana oyo mwana oyo bazobokola epa papa mutu adikaka mwana adikaka papa te. Alors bolamu euta epa na bino bapapa eya epa na biso bana. Donc omoni bandeko ke Gaston alobi boye ke ye azala kola mwana bino bato bolanda video oyo boza baparent bino nde bokoyeba kooriente ye par rapport ya oyo azali bino boloba te ngai namoni fa longa likambo akoma kosala bodo ye ana choix te pour le moment aboyi kolobaki ngai nalingi bosala bosongisanga boye bino nde oyo bozala bacaire sensible oyo bolanda video boloba te epo tosunga ndeko oyo ifa longa likambo akosala boye epo kosunga ndeko fo tosala boye. C'est ça. Ngai mpe nakolobaki ndeko Gaston. C'est ça. J'aimerais plus mieux qu'il fallait aucun moment il faut te mettre dans l'hôpital. Basa là ba examen par rapport à l'état ya pour na komi nango parce que comment na oboye donc ils ont déjà ba briller et saluer makasi kende timer mo go sala yo. Alors c'est très dangereux et intéressant. Yango na osanga na bandeko que oui, il faut aider Gaston à faire la COP moko mais il faut peu ko accompagner na hôpital un dermatologue ayambaye munganga yambaye apesa traitement pour que emeka ko sauver par rapport ya ba coup ya chaleur ou il y a beaucoup ya brûlir ya makasi ya vie les yango ni mtezaka ba débit ya ba cancer ya peau si kaso soki moyen ezali okolongo le côté ya bandeko bamona premier c'est bon. Merci beaucoup. J'espère que tout ce qui wana pona lelo. Voilà, Boti Kolandawana interview oyo Gaston a accordaki na Cri des Albinos ONG qui est aussi une chaîne YouTube en rapport na activité na ndenge azali ko sala mais aussi danger oyo exposition na soleil ezali ko représenter par rapport na santé naie par rapport na santé ya loposo naie. Alors avant to ko sala mo conclusion na biso le auto senga na bino le peu oyo vraiment to ko
kosenga na bino ezali bokoka ko s'abonner na chaîne wana ya Cri des Albinos ONG via lien oyo tozali ko partager na kati ya description ya vidéo oyo pe surtout via miniature oyo bokomona eko apparaître juste à la fin de cette vidéo. Alors to mi bungate to yebi biso surtout que albinisme ezali anomalie ezali ko se caractériser par une dépigmentation cutanée to oculaire capillaire pouvant intervenir aussi bien epai ya batu ou bien epai ya ba animaux voire même na ba végétaux. Alors ba personne bazali ko souffrir na maladie wana ba développer en tout cas une intolérance aux rayons du soleil et une fragilité des yeux et donc ba dermatologue pe ba ophtalmologue sengeli ba ko zalaka très souvent consulté par batu wana. Et donc ça signifie na meki kotanga mwa muke définition ya albinisme mwa muke ndenge ba pesi yango tozui na site internet albinisme.com. Zali pour faire comprendre na bino que justement ennemi numéro 1 ya ba albinos topé bandundu ndebiso tobenga ka ezali moi, parce que moi yenda zali cause ya liboso ezali cause ya ba décès ya ba albinos parce que eko dégrader état ya peau et ko aboutir na kopesa bango cancer de la peau oyo albinos a okoka ko survivre na ngote mais bolanda ndeko Gaston botala ndenga zali exposé et même parasol ya pamba pour ka koka ko se protéger des rayons solaires azana ngote nde tomoni wana alobi ki azali ko bunda pour gagner peut-être 3000 4000 5000 francs par jour pour aller mais tout en étant exposé ce qui lobby pour na comme na ba problème sérieux a okoka même pas ko se soigner parce que revenu azali ko joane azali déjà moqué. Est-ce que faudrait-il continuer à risquer de ce genre là ou bien sengeli na Gaston ko envisager peut-être cop mususu o eko exposé moins na ba rayon solaire wana. Et tant bazali ko poser question monique moto azali ko poser question azali yemoko albinos pe donc azali conscient na ba danger ya rozala exposé na soleil. Gaston a semblé que l'axanabiso kazali au courant na ba risque wana mais je pense que il n'est pas conscient na danger wana pe na risque wana na niveau ekoki komemaye parce que déjà na niveau ya po na ye ndenge komi ezali déjà visible que po ezali déjà en souffrance ezali déjà ko souffrir mingi par rapport à exposition nango na soleil. Je pense que esengeli na bango moko albinos bakoka d'abord ko intérioriser risque wana ya okoka ko s'exposer namo et surtout que vous avez suffisamment de moyens pour ko resomba ba produits dermatologiques ko permettre ko protéger ponayo et sengeli vraiment ko éviter ba activité ya genre wana nous allons ko exposer na soleil sans que oko ba précaution ya oyeba komi batela parce que le danger c'est justement que po ko se dégrader bela au point qui ne ko développer cancer et wana ekozala trop tard et ça demandera aussi énormément de moyens et kozalate voilà et l'autre tonungaki to proposer bino lelo mais toutefois nous voulons également rappeler aussi que ceux qui rappelez encore que vous pouvez aider cette chaîne YouTube Cri des Albinos ONG en vous abonnant et en cliquant également sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos hier au Komakotia en ligne. Et si vous voulez, si vous êtes touché et que vous voulez assister ONG Wana au travers dans mon Kobogo Salabango pour la aider bandeko Yabalbinos Wana donc kozala kaka ya mbongo te kozala pe en nature en produits dermatologiques ko aider bango ko protéger pour la bango. Vous pouvez soit passer par DMTV ici au travers ba commentaire ko pesa ba coordonnées na bino ko solana to solana bino évidemment ou alors passer également par cette chaîne YouTube aussi Cri des Albinos voire même contacter aussi Hervé qui est responsable de cette chaîne YouTube Cri des Albinos ONG via ce numéro téléphonique et également son numéro WhatsApp le plus 243 97
45 87 927. C'est une façon pour vous d'aider ces personnes fragiles pour que Bakoka peut-être qu'au moins souffle un mouquet. Donc voilà, et le comme Tonga to partager encore un grand merci na chaîne YouTube au Cri des Albinos ONG qui nous a passé cette vidéo pour une large diffusion. Nous l'avons fait avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de plaisir. C'est une manière pour nous de contribuer aussi à vulgariser l'information Itali bango albinos parce que et koki ko sauver peu ba vie albinos mususu to benga kandundo ko ta la vidéo avec interview à Gaston peut ko comprendre que sengeli na ya ko ba disposition pour y ba ko se protéger contre le soleil. Je rappelle que l'ennemi numéro 1 il y a albinos ezali avant tout moi le soleil. Nous arrivons à la fin. Il y a l'ISO Nabiso to proposa kibino lelo to souhaiter Nabino en tout cas bonne journée, to bonne soirée, zo dépendre d'ailleurs nini Borolanda Biso, bo s'abonner na chaîne DMTV ceux qui bozana n'abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche juste à côté et qu'on permettre Nabino beaucoup à notifier la prochaine vidéo to mettre en ligne. Protégez-vous et protégeons-nous nous tous contre le coronavirus et protéger toute notre nation en respectant bien sûr les mesures barrières. DMTV vous dit au revoir.